www.congoasika.com. Dans ma salon zéro yinda moule la koti. Bota yakana minute yo Congo Sika Maxa Sika et l'équipe dans 24. Malchance na muto Hollanda. Po auto le kananzela wana vous êtes prévenus. On a l'obaïté. Ya on a opesa na on lobada boyoka. Que keba les cas na on a 24 té. Les cas na on a 26. Les cas na on a 22 23. 25 na permettre. 12 13 zwana yo. Mais ce comme quand na 24. Balakin Oliami. Ce qui beaucoup n'a pourquoi la Bible nous dit kolala na kandate. Donc tango poko ezokoka oyebi ki osala kambu bien maman osala ki papa likambu bien papa ma papa ko basaka na bango makambu mingi te. Applaudissez le papa. Alléluia. Alléluia. Libali oye. Donc, c'est pas mêlé moi ciseaux. Oui, tu as mini moi ciseaux. Ouais, mon papa. N'a dit que vous avez adulte. Bon, la saveur qui est adulte, Nabino. Oh, il y a un côté. France n'a pas français. Les étrangers, c'est ça. Alors, je disais que Libala est à passe. Ma maman paie, baza ba matela na binote. Na baluki libango. Mama oye. Mama oye. Mama makobanga. Makobanga tika se makobangisa. Car Mobutu a le bango. Tout le monde Mobutu. Nazongati tout le monde Mobutu. Ouais, ma maman, c'est bien. Ma maman, vous avez battu pour botter à biso. Pour moi, on a passe. Surtout, vous n'avez pas de potoir. Ok, nous avons Moussala. Ok, nous Moussala, on a 19 chambres. Pour qu'on passe. Voyez, on a ça là le sous ménage passe dans mon Congo nerf sciatique ça là le sous va devoir à bana il est à mi personne exotique ago il a una quiti masanga msusu ba melaka na poto eza na Congo ya autoroute à 86 c'est qu'à côté de l'autoroute. Alléluia. Ma maman va passer. Ma maman va passer. Son amant est venu au Zoleka. Maman, mais la carte mon thème na yoga mawa. La boutu sous son repère maté. Faut pas ningi sayo. Il va aller faire comme un encore. Alléluia, ma dès sur la château rouge. Amelio Pelfort. Asangisiango. Na malilio yo. Ayo continue na kata kwet. Apesi mu pepe. Oko bimile wapi bandeko. Solo leti aliwa. Oh papa vous êtes méchant. Le bon moi na papa ti méchant. Merci chers internautes de 3 fois Congo Yasika. Comme vous le savez, votre humble serviteur Maurice Premier, le boss, le Diego Cao de la presse congolaise de Scandinavie. L'homme qui a commencé la presse ici à Scandinavie, personne ne peut refuser. Maurice Premier, Kuluta Baleki, Leki Abakulutu, moi na papa, moi na Scandinavie, Koloma solo na katia Scandinavie, presse la muki, to chauffer Scandinavie, Scandinavie indimi, ba porte fumwani. Alors ton gars il a lancé publicité Lisusu pour la deuxième fois. Il y a Seattle, où il y a des événements, il y a clôture, il y a moi de la femme na katia Scandinavie. Ton gars il a lancé la publicité mais le téléphone de quoi tellement pour batala qui publicité dans nzela ya Congo ya sika o to sala qui
na Dokolos publicité talemi batu ba bengi na partout dans le monde entier masolo échangé les masolo Scandinavie bana France bakoti masolo oyo bana Belgique bakoti masolo oyo depuis ro akoti masolo oyo pa lobi ka koya na bilamba parce que ça grand modéliste koya na bilamba nzokande e bandi masolo échangé nzamba fungoli so ba porte à minene pona kaka kosepelisa bino tosala kaka pona kosepelisa bino bana Scandinavie bino na liboso et puis tokiti na Europe mobimba et puis tokesu na Canada na Amérique et puis toke en Afrique et puis toke en Australie na Asie kuti sito kanga na Japon kuna et pas ya fumu na ba ofumu ayodi na mois d'avril naza koya concert oyo ba bengisi ngai et pas ya Alexis Ndongo mwana ya Japon oyo asalaka magazine rendez-vous d'Asie eza congolais azosala rendez magazine etalemaka makasi abengisi Awilo Longomba animation ya Maurice Premier na Japon naza koya toujours mais oyo nazobakisaka na kati ya publicité oyo ya le 28 mars 2015 na Oslo koza ya Koinda oboyisala Scandinavie na yo awa Scandinavie c'est moi Maurice Premier mopaya yaka leka okotika Maurice Premier la presse awa na Scandinavie tokanga masolo Scandinavie oboyisala mboka na yo awa nde ezanga donc Maurice Premier votre humble serviteur vraiment journée wana le 28 okozala mystique na ngena tchaka publicité o ezaka ba bonus avant publicité parce que ça tout la sekis na ndenga le sekite balobi que vraiment bato babengi to babio otika biso te mère ya poids merbe ya lourde kanam na kati ya mboka souhaite aleli fort po akozala ma massage alobi akozala Edwige Mikalu mwana suka alobi akozala nguli la tabwa nguli la grande dame asangisa mtatongaka Suède mwana mwasi oyo kitoko masolo evanda alobi akozala bongo Didier Cabbage le enfant mystérieux biso za bato tosangisaka alobi ye aza moto ya bato akozala bongo Balele DJ Balele alobi akozala Eric Photo akozala masolo efungwami na Suède alobi bakoya kolala kolia eloko pamba boya Maurice Premier azali bokoyamba kitoko communauté congolaise ya awa très organisée avec Prosper Ramazani oya zana kati ya communauté na papa Tito bazo travailler kaka pour la communauté congolaise éducation culture sociale changement de mentalité ya monde simbe Scandinavie bomona kaka tozaka différent na mutu na misala pe na ba réalisation. Donc votre humble serviteur Maurice Premier a lobby que le 28 vous engagez parce que ma solo est changé. Papa Tito, Prosper Ramazani, Alain Monkwa, Pasteur Josué, na kati ya communauté basi masolo, ba maman ya Biblia Muka, maman Honorate, je salue à passant Pasteur Crispin Kachale, Mutabato. Motema malamu esala yo opambola kaka nzamba pambola place ozali papa na biso mwami papa Kapi le berger akozala papa mbola ba mama éducation kitoko bongo yo ba jeune oyo mwana mwasi kitoko aboye na kati ya Oslo mwana mwasi kitoko aboye ero dalo bokomona kaka yete bokoyo kaka kombo na ye Angelou d'Oslo Angelou d'Oslo, Mimi, Angelou d'Oslo, Alekibino, propre aboye, kitoko aboye, kanga ba ngone so ba fiona, tangisa bango propriété, ba finio so ba la kitoko juroana. Et le 28 mars, avec Siatola, Dokolos, Soukala Masolo. O ezekaka, d'ailleurs sabino ke Masolongo, et pour ça la mystique tellement na ba phone, ba confirmation Belgique, bana ya France, et puis Suède. À la pointe, kuna la kati ya Finlande, puis maman peut alobi bakoya. Kuna maman Véro ya Finlande, alobi bakoya. Président na biso kuna prudence alobi organisateur 3-4 maman ba ya peu eza masolo ya Scandinavie. Bongo sikoyo ba o nyonso basimbi kuna avec
Les grands réalisateurs, cinéastes, Moka Poati, à Kozala, Jourwana et Kozala Mystique, il y a 2 semaines, mais il y a un téléphone, est-ce que Bagoya? Est-ce que ça tout la Koya? Est-ce que Dokolo Sakoya? Est-ce que Toko Sakabino? Congo ya Sike Kosaka, Maurice Premier Kosaka. Awa, Masolo Bolingo. Bikambo na motote, Totonga Nemboka, tout se présara à Bino. Ya solo, Scandinavie sepeli. Ana Kibamba sepeli. Ba mama ya Oslo ba sepeli. Ba mama Olesun ba sepeli. Ba mama Tromson ba sepeli. Ba mama Rendal ba sepeli. Ba mama Alden ba sepeli. Ba mama ba sepeli parce que ba papa ba kosala musala mukolo wana sans plus tarder. Boyo kande to televeki satul abuki biso panzi journée kosala mystique ozeka bonus ya événement. Pour n'avoir eu que jour wana et que ça la mystique. Tolanda, n'est intervention dans les cas qui n'est pas la sexy biso et puis à pour mettre bino et le conning. Régie, bois la biso image. Merci, chers internautes de 3 fois W Congo Yassika. Si tu as Gaïa, si tu as Scandinavie, il y a diaspora congolais, il y a monde entier, partout vous allez. Ceux qui m'ont toujours que événement. On m'appelle Maurice Premier, le Diego Cao de la presse congolaise, le boss de Congo Yassika et des fondations Vision Salissa Congo. Merci, vous savez très bien que tout ça, moi de la femme. Alors, Scandinavie et l'alité, Scandinavie et Télémine, Scandinavie, Boulokakana Sango. Et Télémine en Nengali Sécurité, ils ont honoré ba maman. Alors pour commencer cette tranche publicitaire, je voudrais d'abord qu'on remercie nos mamans du fait que ba botabiso, ba maman a valeur, ba maman oyo, bazako tombo la ba maman oyo basela ki tozala. Alors là, je vraiment nazo dédié vraiment publicité na ba maman nyoso congolaise ya diaspora. Oya Congo, place Bazali, place Batikali, place Bozali, vraiment joyeuse fête. Il y a ma maman de toutes les femmes partout Bozali. Vraiment, ce moment awa et Zali que aujourd'hui, donc, naï kolobela événement. Mama Africa, soirée Mama Africa VIP et pour ça les malakat na Norvège. Boni que place Maurice Premier à Télémaka, Makambeza Neni. Costaud, organisé, bolite. Alors on m'appelle maintenant les Diego Cao, homme événementiel. Lelo, nae kolobela bino événement mon les Kawa le 28 mars. Donc biso toujours clôturé. Bossali na Paris, bossali na Suède, bossali na Italie, bossali na France, bossali na Amérique, na Canada, tolanda ki bino bossali mais biso toujours clôturé. Toujours clôturé, fête à ma maman le 28 mars 2015 plutôt à Wanakat na Oslo. Toujours clôturé. La communauté congolaise de la Norvège organise une grande soirée dénommée Mama Africa. Soirée Mama Africa. Soirée Mama Africa. Totombola lokumu ya ba maman. Totombola lokumu ya ba maman. Ba maman bokende liboso. Yango wana tokozala na ba défilé de mode. Ba maman bakolata maputa bakolakisa biso ndenge ni bakanga maputa po ba leki ba jeune fille o balataka sima ba changer. Ba o balataka mitakala ba changer, balata ni puta ba maman bomona ndenge ba luputa salaka ba maman bazala. Et puis maman ya lelo aza maman ya liputa kakate, mais maman ya bongo, maman ya mayele, maman ya kotonga. Yango wana papa Tito elongona Alemo quoi elongona pasteur Josué ba responsable de la communauté congolaise et à Norvège ils ont organisé une grande soirée à l'honneur de maman. Cette soirée est dénommée Mama Africa. Mama Africa bongo yozanga. Donc oza maman ya Scandinavité. Maman ya Scandinavie ya solo yaka na soirée Mama Africa. Oza na Danemark, oza na Finlande, oza na Suède, oza na kati ya Norvège mais na nord, na sud, na est, na l'ouest. To sangana le 28 mars. Le 28 mars na kati ya Oslo, na Olmia School, place na solo ekoleka, place mokomona
Ministère Siatoul, toujours en direct Ministère Siatoul, beaucoup de Dokolos, Botala Makino, Yandenge, Wana Ndenge, à Pepe Calais, et rappeler bino ba maman, pour na honneur na bino défilé de mode ba maman, partage ba idéologie, Nengi ba maman sengeli ba vik patambo salbo mo na bango, Nengi ba maman sengeli ba kolisabana na kati ya mboka Scandinavie, na Norvège, prix Nobel de la paix, place le boss Maurice Premier à Vandaka. Alors, le 28, ma maman, il y a Kevin Vision. Maman, il y a Kevin Vision. Bakozala. Dans le 28, ma maman, il y a Bibia Mouka Bakozala. Maman, honorate. Ma maman, il y a Rendal avec Maman Vero, Maman Africa Vero à Kozala. Ma maman, il y a Suède avec une délégation, Maman Pauline Loboko, avec Maman Sage. Il y a Congo ya Sika a comme ma délégation ma maman. Oza maman ya Suède tokoyambayo avec hôtel VIP Congo on a place Maurice Premier Lobaka et Salemaka. Na Simbi Bendele pour na soutenir la communauté congolaise guidée par Papa Tito Alemoka pasteur je suis. Sans plus tarder, toujours ya Melabino Tito, toujours ya Melabino Siatoul, Mystère Siatoul, na mystique et magie, Boyo Kaye a confirmé que Siatoul, le Mystère Siatoul a posé là, pour na kose qui sa maman, bon maman bela kapanzi, que ba, yaka déjà na moi sima, parce que, bouka na panzi na koseka, boyo di que koseke l'ongo la kaba stress, koseka pe, ezali thérapie pour la guérison, da bato baso bela mutu, koseka ya nenge wana, bongo loketo ya, les grands de Mukumble de Colos, Doko Doko, Toko Zoaïpe en direct, Doko Doko, Toko. Le 28, Namazanga, place Maurice Premier à Zalaka, place Nazateba qui a Bosolola, mais place Nazalaka, ma solo échangeaka, parce que Ekoza la bolite événement. Alors, Bolanda Maurice Premier, l'homme événement, c'est le moto. Oh, il y a la Moussa Scandinavie, Bandimaye, le Diego Kao, événement le 28. Le 28, Nebokoyoka, Masolo, ya ba maman, tout clôturé dans le monde entier, soirée à ba maman, l'honneur de maman, Maman Africa, Nanazana Maman Africa. Sans plus tarder, Tozua, Vienanga Siatoul, Mystère Siatoul. Mystère Siatoul, en direct, n'a pas na Manakati à Paris, a confirmé présence naïe, na Kati, na Bamboka Oyo. Mystère Siatoul, après tu rejoins deux colosses dans l'événement, nous sommes un peu occupés. Awa, tu as dit en direct, n'a pas confirmé à cause de déjà les 27, n'a pas belé wana, à cause de déjà, pour na, à cause de situation. Mystère Siatoul, Soukara Masolo, Mystère Siatoul à cause de la confirmation n'a aimé beaucoup l'andaï. Alors, Kanaté, toujours besoin Mystère Siatoul en direct technique n'est zalaka pour toujours Mystère Siatoul. Tolan. Allô? Est-ce que on a solo les amis Mystère Siatoul? Ah, Mystère Siatoul, ba maman bazali kolinga koyambayo na kati ya soirée Maman Africa. Bayoka yo parce que bazon dimate que Mystère Siatoul a koya na kati ya mabele ya prix Nobel au Oslo na soirée Maman Africa. Bayoka yo Mystère Siatoul. Mystère Siatoul, est-ce que les amis, pour les amis, c'est bel et ça, maman?
otomoni bamama otomoni siatula awa eza Scandinavie. Est-ce que ce comment la Scandinavie? Non, c'est papa moi liboso na kokoma na Scandinavie aona bomona na kokanta bona mo Scandinavie na kokanta batata babandika rosa Scandina donc c'est un peu moi wana di Congo Scandina oslo ozona c'est pas du Congo oslo c'est Scandina. Oslo eza na kizombo. Oslo Scandinavie eza na langue nini? Scandinavie eza na langue nini? Scandinavie eza na langue nini? Scandinavie eza na langue ya Congo bakongo bayobi Scandinavie donc wana awa Scandinavie mama eno mwana Scandinavie mama pona ondeka bamama bakongo bozoyoka siatula wana en direct na mpana malakati ya Paris kwenda vutuka artiste oyo akonfirma na mikili akonfirma na kini akonfirma na monde entier akoma international boya bomona ye en spectacle loma one show donc showman okomona ba spectacle ndenge na ndenge artiste intelligent vraiment azar confirmé que le 28 à Rosala bongo yozanga est-ce que ma maman ya Paris ba oya maman ya Paris elle pas là pour la maman Scandinavie la maman ya Bruxelles la maman ya Suisse ya wana za kuleta bango soki baza kolanda ngai ezalika na soko songi bien na ye olandi miter sertula na Scandinavie na kati ya Norvège kolia kolala makambo tu ekozala kitoko bamama bazali kotuna soki balandinga eske bakolala bien eske bakolia
Naebini, loba. Monsieur Tassiatou, on dit que les Norvégiens, les Norvégiens, Maurice Premier, le boss, les dieux locaux de la presse congolaise en Scandinavie, bien ici, la Bindele. Si vous avez une Norvégien, on sait que c'est un qui Norvégien, c'est comme moi qui te le baka. Hi, de Gouva Médaille. Quand tu crois, hi, de Gouva Médaille. Cela veut dire que, bonjour, bonsoir madame. Kitoko 5 sur 5 Congo Yassika www.congoyassika.net aolanda makasi monde entier landa makasi vraiment bayoki bazolanda en direct en direct vraiment merci na occupation sozalaki nango osali eloko moko kitoko confirmer présence na yo bino na dokolos bokozala na terrain. Alors vraiment toujours remercie ba maman nyonso tout oyo ezala mama Anna Kibamba. Moi c'est le boss et c'est la maman Mapassa vraiment kozala moi si Alexis Ngongo et c'est la maman Jeanne moi si Yakuza kozala maman Mary moi si Salomon à kozala maman Goldé administration qui est allié à kozala ba maman nyo surtout dans Oslo ou maman ya poids yo za maman ya poids nyo tala nyone à kozala ba maman pasteur Josué ba kozala Fourara, donc maman surtout pasteur Nabiso le berger, papa Kapi à Rosala, papa Kapi le berger. Papa Kapi à Rosala, donc pasteur nous sommes pasteur à Sharpsburg, pasteur à Oslo, continue maman pour soutenir maman na biso, maman ya vision celle ça Congo, maman mususu maman Kevin Vision, maman Kevin Vision peut ba ozala, maman ya Biblia muka, ma communauté sur c'est maman ba kozala jour wana, hier ça vraiment message maman na rapidement pour tout tika posa très occupé. Internaute Bolandi Mr. Siatoul vraiment à cause de la de colos que vous voyez les sous l'envie pour vous c'est là toujours na musala qui toko olo Congo Yassika ils ont salé la bino nakati ya mboka ya Norvège. Alors vraiment to silisiwana boya vraiment
le 28 mars na kati ya mboka ya Oslo ekobana na 20h eza na Olmie School obengi kaka numéro ezoleka na petit écran bomoni numéro wana numéro ya liboso ezali ya pasteur ya Papa Tito numéro ya mibale ezali ya Alain troisième numéro c'est la pasteur je suis bangwana nde baza ko organiser ba jeune maman ba jeune fille au bakinda la classe bozala te mukolo wana boya Maurice Premier kozala wana kaka pona ko sepelisa bino bonde to ningisaka nde to sala ka to zalaka makambo zalaka kitoko donc so to zate baki mawatro. Alors merci beaucoup tozo remercier Blaise Alingi Café Nord de la Norvège vraiment kozala de Norway picho pacho mutu oyo samwe kenda ndenge siato la utoloba samwe tambola toujours remercier le Bill Gates mariage na ezo sel makalamingi te suka na masolo toujours remercier donc Seguta l'anonyme Seguta anonyme donc garçon oyo azo sala na maminene ce côté tembena ye a tobwa kiyo. Alors, tous ceux qui remercier les sous ba on nyoso baza ko soutenir biso na kati ya musala oyo mama sage na mapoline le boko na Suède ba ko ya la délégation et vous la mystique bongo yozanga suka na masolo merci to kutani le 28 nde boko sepela.